abungi nanu nzela te parce que Bible za koloba na biso elanga eza munene basali bazate toza na kati ya course te motanto okima na kati ya course ba biso ki okwei kotikala na te tanto mto kobima le premier na course c'est que tellement zo lisusu makasi continuer course pour course no insilité aza papa na ngai na respectaka beaucoup tant na mona na Brazza pasteur Narcisse wa salamu nene na Brazzaville ndima c'est que na croyaka na papa o Deniles mais papa course eza mulai atokoi na nzela popola makolo telema landa tanto mtoko bima premier na course o poto ebite nini oyo za koya devant o nzamba bongusi pona yo nyoso tu otozala lokwa ba facilité e kolinga malokolo etoko baboka ngona moto mais o est important to luka nombo konza nzambe to tika kolarsa bato obiso toza po esa larsa biso o ya latakate alarsa biso ba compte bancaire na zalaka na ngote tango siko na komona makapo azaki pena idole onanda ko sepela na ye bon tango na komona makambo eza koleka yango ngai lelo idole na ngai komaka Yesu naboyaki naboya kozwa idole ya bato po na bato ba décevoir biso bato bazo ko so son mais so na ji idole na ngai lokola Yesu Masia c'est que na kotika kolokisa bato sonité na kosa pe Yesu sonité pourquoi Yesu okisaki bato sonité so ki nga idole na ngai kozala Yesu c'est que bato pe bakoka sonité na nzela na nga ba mona mutaka na nga na nzela te pourquoi Yesu la service mutakala na ete komanga la sat mutakala komala ki oleka na nzela nando finga ba pasteur mususu obibe za ko banana cho juge pona o juger basali na nzambe c'est que ngani naza bona na droit même ko juger prophète Denis cité ngai papa na ngai nazonga kapa na papa na nga bola panza mon père spirituel tango bakangaka prophète Denis balasaka na TV bakangi papa na biso l'archbishop Coutinho Fernando balasaka na TV po abengaka ngai atunanga question bina makambo o eleki et pas nezolo belonine j'espère na komaka baba na zanga maloba après bisinga bimo makambo eleki et pas no ezala enseignement nzambe ateinde yo pona lobi tango komanda niveau ba papo bakomi tango kuta na makambo o esanine ezala exemple mo pona okomana niveau bango ba comité c'est-à-dire lobi nanga po ba la son na TVC ke na bunginzela Denis wana même na benge Denis pas na ngai na koza même koko na ye na makambo o pourtant Denis ça le kana te voter abatu nzondo wa ngai na bandi vie chrétien sika oh mama mama na lobe mama lele mabondela tolo na se mutupe na moi olemba te mama lele mabondela sika nyuso zali na vinanga na sikaka soki na sepelisio papa na vinanga na lelaka soki na triste o papa na vinanga na yo kaka bien soki ozinga dans tes bras ministère oyo sans présence no tina nango eza te merci mbote na bino partout bozolanda biso monde entier bandeko balandi chaîne Tolo na TV wana moni mama Anne Kalambai toza toujours ensemble tozo salaraka musana na nkolo ndie balobaka musana na nkolo Tolo na se montrer mokonzi Tolo na se ezandako ya ba serviteur bakotaka boyoka makambo oyo esengeli na bandeko bozolanda biso partout monde entier bozali tozali na wenze oyo eza wenze nini papa wenze eza wenze nini wenze ya quartier sisi na commune Njili mais koleka na biso tango tozo leka tomoni mosana na nzambe azotea na kati église mais yango siko toza mosana na nzambe tokotuna kotea wana est-ce que tato ezali dérangement te betango ba ko sala ka mosana bango ye azwaka kotea eza dérangement te tokoyoka lolaka na ye tokoyoka eyano na ye et puis tokobeta masongo su ndenge sengeli passer à ko se présenter mbote pasteur oui mbote pasteur bandeko bazolanda yo monde entier et surtout na Hollande azomona mama nanga mino overdose bazolanda yo na mama Nadia la chinoise babi mwasi moko talara ya mystique mais papa okoki koyebisa bandeko ko se présenter ozana nani ngai nazali pasteur kombo na ngai pasteur Fils Nzinga naza moko ya basali na nzambe na église mission internationale d'évangélisation pour la liberté des âmes ezomina avenue Ombali na quartier 12 na commune Njili et kambami na révérend pasteur Laurent Bolapanz c'est mon père spirituel donc ceux qui bomoninga a na wenze
naoka ndende katuna kinga question atuna nazali moko basali na Nzambe na église oyo natangeli bindo komona ngwa sike tubenga ngo miel donc nazali mosala Nzambe kuna banda ministère na yoka na bandi yango depuis 2000 ans na Brazzaville ndi nazo bande kwa Brazza o bayebinga baza bon surprise po bayebinga na Brazza na teka na bawenze na ba hôpital bayebinga ngaye mosala Nzambe na bino yeyo mais quand tout le monde penda banzambala bo mona pe to ko mona caméra zo moi banzambala bo ya papa o mona be to mona banzambala lobi nango komi ko dinda na sia mabulu lobi nango komi osala makambo beboye makambo oko panza mabala ba bon biso ndenge batangi biso su batang singa bonzambe d'abord et pas papa na ngai molimo biso toza ba chrétien mot chrétien ezoya na mot Christ, c'est-à-dire un chrétien asala ka makambo yeso banda ko sala chrétien sala ka makambo ye na mutune talali kala muki asala na ndengine te biso sala ka ce qui est écrit yango biso to sala donc soki yeso banda ko dinda na mabulu senga pe na dinda na mabulu soki yeso dinda ki na libulu te songa na dinda libulu seki na za su chrétien te mais kasi bino boko mbe okosa bato mona lobi ote makambo yeso lobi botima bino boko mbe okosa be bato boko bimbaka na basi ya bato boko sala ka makambo oyo elingi bino boko mbe osala makambo elingi bino mais oyo eza makambo ezali na kati ya Bible te. Bon le problème est zanine soko tangi na Bible babi na dernier temps beaucoup monde ba faux chrétien bakoya bakulubaka na kombo ya Yesu mais bakoya ba na misala po ba kanzete nyoso na mbuma ngana mona ngo mabete pourtant on tozali zata ya pokwa na ta ya pokwa nde o moni tant molonyi elanga lona ka bleu babi na pokwa nde baka kolonela ivre siko tant mokole langa ko kuta bleu na ivre bote sika moko abaki botika ngo ekola ensemble bon na dernière temps to kolongwa liboso bleu bongo ivre ko sani ekotika la po batumba yango moto yango so bomoni makambo o to trouvango normal po na makomi eza kokokisama yango to zondi make Bible ezali pina liloba Nzambe ya solo mais boye baka parmi ba faux ba vrai bazalaka parmi pe ba vrai ba faux bazalaka mais ngai naza vrai po soko tuni ba o bayebi na bandi makambo lelo te nazaka na âge à 13 ans jusqu'à présent obikisa nango o bato bayebi ba koloba osala bikamu sinini bazebele lokola nini nakende na mama emo na bondela pona bato asida abika sur place na zo bobo mama emo bakabela nga téléphone bayebi naza na ngo na ndako ya Android prophète o ko saka to bikisa bato na sida soki azali boko ya neka sikoto meka ponga na binzambe biso tozana e o atelemisa mapato na likolo simbama na colonne te nzambo acha mbisi na sama mbisa fungola munoko ma ekota ke na munoko te sikaza miraculé c'est obiso toza mon impossible pas neza possible bikamu sami bale oyo sala o na sala papa eza mi ba te mezebele na kozonso ti na mese mama moko aza a abiso makambo eleka na ndaku na ngai pe to kende pe be na mesa ngo to tuna mama ngo pona biso to lingaka to sala makambo na ba prêtre to kende na mesa ngo to kolanda to kota masolo pasteur na ndenge boko te ya kaboye na ndenge boko te ya kaboye za dérangement moko makasi bandeko ba kolanda biso mama akosala mosala na ye atiki be bana na ye boyeli tutu boko te mais to ebike bato basambelaka be jour ya dimanche sikoyo epa na yo okomona ngo eza dérangement te pona moto ana mosala boko tia makele kolobaloba moto moye asala mosala na ye eza te bon obiso to sala oyo soki moto akobenga ngo dérangement c'est-à-dire eza moto nano a comprendre Bible ta comprendre pe mokilo toza te soki tozongi kaka na makomi ponga alingami tozonga na makomi po musana na saka eza ya makomi Bible eza kosona mokanda ya Marc chapitre 16 to bana verset 15 na 17 azoba puis il leur dit allez par tout le monde prêchez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné c'est ça bisko sa musala o ekomama foto ke bisika nyonso totande ko mususu awa azone ta en côté église te akozwaka ata ko kamalbala nzambe ka ndebiso toye a pour les jours là mutu azwa raison de vendre nzambe azalate c'est ça musabiso toza ko sala pona ko koksa o ekomama yango wana simple ka yango eza pona ko déranger te o komona o dérangement baso taza misala mabe yango komona ngo dérangement po ezobebisa misala na ye nzambe na ndimito amona ngo dérangement kasi bongo passer to ko talaka yo o ko chaka ba panier bato ba ko chaka mabonza c'est que signifie chaque jour o yaka awa chaque jour zalaka awa o taka bili lo banzeme ka to ko monaka mbongo wana o ko kongolaka e ko kendaka wapi nazo sabino ce qui est vrai naza mosala na nzambe église ezali wapi puis mbongo wana bo kongolaka e ko kendaka wapi sabino déjà ezana avenue Ombali numéro 13/17 siko otiki église o ko yaka ko koyaka rotea kana kati ya wenze
pona bosalaka nini pona ememela biso nini ememela ba mama ba ko salaka musala nini bande et là quand bosiko memba maman baza a et même on prend même la bénédiction et de Dieu to même bango vie éternelle pour besoin ba chercher premièrement la justice et le royaume des cieux et toutes les choses sera données par dessus et là que ça montu to luka biso za bokonzi na likolo ya to memeli bango bokonzi na likolo awa na kati na wenze mbongo ekotaka awa tuna bato bazawa tuna communauté nga aliaka ni 100 francs nga salaka musalo kwa simple représentant kendara be wapi et kendara na communauté pour sungarpe misala ya nzambe toza posande toza ba micro na so to sela aiza ya kobeba mais to lekite te sa maman bo somba so ba micro te to biki to ko sala yango après so to moni simbité mais na moi muke toza to ke santo ke ndeko bongisa ba micro na tina marché à liberté eza na ndeko bongisa la biso azakuna donc c'est que mbongo wana soutenaka non musala o esale maka a d'abord na ndenge to sala ka to futaka dépôt to futaka courant pour to sala courant ya bato biso to za na courant te to za na groupe électrogène o wenze somba ka pour na radio et ko taka 12 litres d'essence chaque jour donc to somba que essence o to chaka pe na kati ya groupe wana so bo moni panyo na semaine na bondela ezanine tant to saka musato si c'est ça pe na ba pasteur baza na wenza bato pe bebilo banza me koleka pe ngai bazali babi comment bote so maloba nzambe bobondela na ba mesa te c'est bozana posa to pambwa mate pour Galate 6 azoloba na mota te biso maloba na nzambe to zo tandamba bozu na biso to pese pa na ye nde basenga ke pa na biso to sala ka musala o nde moto leka kasoko zana o do to cha prité so zana 100 francs au pese 200 kaka selon yo ndongo monyozo kabela pona maloba nzambe ndenge bimi mais zati kande to sala ngo to comme ça et ça enrichir biso non eza pona ko s'enrichir biso te eza poto kokisa o ekomama eza ndenge moko tango Jésus Christ ya pas Jean abi Jean Baptiste a baptisé Jean Baptiste boya abitenga ko baptisé te po yo za mokonzi Christ abitika to sala o esala nini o ekomama tango Jean Baptiste azonga ki na l'écriture j'espère atikaki Christ akota na mai a baptisé bobiso sala ka o ekomama c'est ça auto sala na wenze a. Merci bandeko to kena nu côté mama na oyo prophète asala ki bikamwa nde to zonga na masolo to la na ndenge mama na koloba pona eloko tu faut to yeba to zala ka betembe to nda se to mona nano. Merci bandeko balandi bino moko bomoni to ye côté ya mama oyo azali na témoignage oyo ya pasteur ya prophète oyo asambela asalela ye to ali na bino to lobaka eloko to bandi to lukato silisango ti na suka tolukaka tosilisango tina suka toluka vraiment makambo ekende pe bato ba comprendre biso tolinga beteke makambo to bandi e ko suka be na nzela to tiki bongo mama pe ko se présenter toye na ndako ya mama place mama azalaka place au prophète asale bikamwa mama za mama tekaka na wenzi aza mama debuyaka pona koliesa bana pona bana baluka tamu eloko ya kotia mwana monoko mais akutana na problème prophète asambelier azui guérison wana to tikano na maloba et pas mama mbote mama mbote mama bandeko bazolanda yo partout monde entier kombo nani kombo na Nosta mama Nosta au priya kan église ni église na yo moko priya kan église na yo siko on a prophète beaucoup tana ki bendengeni kutana kana wenzi kutana kina wenzi ezala kindeni expliquer na ngona bandeko bazolanda yo ezala kina vanaka yanema na vanaka na wenzi nazoteka nsansi eloko mobe kutinga na nzoto lili nsansi kama be ya mabe makasi na bandiko lenga si bato ya bisinga te zonga na ndako ko zonga na ndako ne ko lala mena lala ni kwa kiti santi na zo kiti zo ningana na tima sa ke benga pasteur akebenga pasteur paye asayenga poye makasi asayenga bidoka somme ke asayenga milaki nzaki kimi nzaki guérison nzaki kimi na abinanga lala mukie na lali mukie ta lali pungi na mti 12 santi kimi. Bon siko oyoka bien pepele tilelo mabezate santé nzoto tout ça va na okana kimia na bien na bien ma côté za katina bon siko bon le loto moni okei wenzete pona nini ngamo na vandi na kala ndako na sapu ya na vandi na
Mais nous sommes allés bien pour la chaîne, nous avons chaîne à Bananzambe, Bandeko Bazo Landa, au monde à Tato, Moutumusu, Moutemeko, tout taillé, tout ça marche pour la loba vérité, tous les chrétiens, Moutumusu, Pako, Sungayo, Ako, Peso, Pemo, Fond pour la Toye, Nanda, Kunayo, place aux Ali, place aux Ovanda, Bandeko Baku, Landa Baza, comme on a problème, au Koipete, Nambon, Wenze, au Yekakova, nous paiement ou bien. Na utaki, titan pasteur à celle pour hier, mais ici, nous aussi Makate, Zuikimia, mais. Si mon sang passe na wucho pitali na wucho pitali na yaki pasteur ya na chaque jour ko bondela ponanga mais pour le moment na mbongo hotel na 20 na ngai na santé zonga na 20 na jambo na mbongo na bani koteka koteka ngolo kola commerce et ko senga lokola combien bemo solo ya combien so na 5000 fata 80000 francs koteka na ngai bandeko balandi chaîne Tolo na CTV to alibana na Nzambe to alibana Nzambe mwa moke oyo ozanango okolanda mwa moke oyo ozanango okotinda pona mama azwa mama lobia ata 100 000 francs ezana valeur lokola ya $50 ata $50 ya pa mama be akoko banda musala na ye azonge musane pona bana balia bomoni place mama vandaka to yeko talanda kwa mama malade depuis zoye a souffrir vandi na kati na pasi moye abanda koteka commerce ezate pona bana ba vivre yo okolanda muteme tuti yo muteme tuti yo vraiment ki posa ko sunga mama tokoya to pesi mama enveloppe mama mutu tel boatindelo enveloppe oyo boye afungo pa mona pe apesi merci kembo ezongi na lokumu na Nzambe lokumu ezongi pa Nzambe kembo ezongi Nzambe akopambola Nzambe akotika yote mama na bat o bazolanda moto oyo akosunga ya kopesa yo loko wana olobini lilobe pa na ye na lobi moto akosunga Nzambe apambola ye na kosenga kala merci na pambola ye po nazaka ngana boko la kala nazaka ngana ndako na foot la ndako na ngana bana na ngaka mibale moto akosunga seke Nzambe apambola ye kaka. Merci bandeko balandi chaîne Tolo na se numéro yango wana okubenga ngai soki oyambi olingi osunga otini mbongo na koya inde na équipe na ngai to kotene mama to pesa enveloppe pour na mama azui oyo aye. Merci beaucoup. Merci maman. Merci merci kimia na Nzambe tika. Bandeko wana bouti kolanda témoignage oyo to zalaki be na prophète to zalaki be na ndako ya mama oyo prophète asambela ki pona ye abika kibino moko boyoki oyo mama lobi pe asengi pe moi aide oyo mutako ko sunge bino omoni place mama za en tout cas pesi pe bien te sali pasi ndeko zolanda prophète sikona ndenge osambela ki bongo abiki epana yo monaki ndenge nini eloko nini esalaki eloko nini emataki bon epana ngai namonaki na ngango pene eloko te po bible eza koba biso voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru à mon nom abi à mon nom vous chasserez les démons à mon nom vous guérirez les malades c'est ça qu'on a biki nguya wana ya moto tondimia lokwa mokonti po mobiki sinkolo Yesu masi zakati na biso na biki ndena tambula kaboye na zaka na assurance wana pona ngana ndima keno ata mutu moko boki abiki o ya bika kate mais so ba ne pa na ngana Yesu azakati na nga mutu na obika de la peine en profiter occasion se bande ko nyonso boza na kamoko ya grave obo moni ke bolukela ngo solution bozwa kate toza na biso musika te yaka kana marché quartier 6 bika na luka radio ya pasteur Carlos bakola kiso ngo okuta ngai pasteur fils nazawana na te kamaloba na Nzambe lokola mombu na Nzambe o Nzamba pona vraiment bozala décider elongo na Yesu Masia o poza Nzambe o asala makambo ngana wasika kokoka kosala ngote ya solo nazo kotalisa bien aimé makambo iso asa songa na kokiango seke na komi lokuta mais soto sala ngo parce que bible za koloba na ba onyo so bandimelie apesi bango bokonzi ya kokoma bana na Nzambe or mwana azane loko papa bombela kaete po papa secret nyo so bisango mwana na ye po mwana mutatika la kosala fierté ya papa yango papa nanga Laurent Bola panza bisaki ngai papa azali le karoa mwana azalaka flèche et si ko papa akoka kokoma te faut attirer à lancer mwana pona mwana akoma kwa sala fierté kaka ya papa yango wana yo ozana ka oza kolikela ngo solution na ndenga ba prière te ya kodinda libulo ko bimisa biloko babike côté biso bimisa bike côté soto osambela kana na komba Yesu Masia ozwi solution soko luki biso eza facile numéro nanga eza 090 74 51 744 donc soko benga directement zingai vraiment kozala décider Nzambe o akoyeba na komi monisi merci
Merci bandeko wana bolandi maloba oyo prophète alobi. Maloba oyo vome uti vraiment côté à prophète alobi boyoki yango tozoko bakaka na makambo na biso na moi masolo na biso moi masolo na biso oyo tobeta na manaka na biso pona toyaki toyambi prophète boyoki masolo ndenge alobi boke bomoni yango prophète bano bazolanda yo à part mosala oyo osala ka mosala ni naza peintre na dessinateur à makas soki nazata na likala na ngana pouvoir kakao na ko dessiner nok dessin na mutuka yelinga pe na dessiner bo comprendre que na dessinaka à part dessin pour na peintre même église bona posa na décorango na ko décorer ma norme tout bo lingela o ndako mutu wana posa ba décorer na façon to linga na sala yango et à part ça naza menuisier garnisseur na sala ka ba kitsa divan il y a toutes les sortes o bendalala o to bengaka elle kombo nango ezaka bendalala na terme menuiserie to bengango elle était elle eza pour ça la forme à lettre L mais kombo nango eza bendalala na sala kango na sala kicho to bengi karashika na sala ka grosse molour na sala ka baki to bengi ba 3 points na sala ka bakicho o to bengaka ngo ba obi do bakicho eza ba forme tout oyo yebi ngana bo sala do soko bengi ngai na ko sala yango to za musala o nzamba ponela biso to salaka na ndenga bo moto yango wana mais na ndenga bo nzambelo kwa benga ki biso to sa musala ndé to tcheno misala wana à part po biso ba chercher premièrement la justice et le royaume des cieux ndo monito pusani poto koksano par ya nzambe to beki nzamba ko pambola biso après ya moni bo moninga na wenze na ote mais par côté na za peintre na za pe menuisier vraiment bandeko wana bolandi prophète makambo alobi mais prophète to ko mona ngombala sima to mona bolumu na yote pona bobandaka boye boko sambelaka boko sambele mwana suka nango tomoni bolumbu na yo siko tango to mona bolumbu na yo lobi relaxa biso te bon ngai papa na ngai nazonga ka pa na papa na nga bola panza mon père spirituel tango bakangaka prophète Deniles balasaka na TV bakangi papa na biso l'archbishop Coutinho Fernando balasaka na TV po abengaka ngai atunanga question bina makambo o eleki et pas nezolo belonine j'espère na komaka baba na zanga maloba après bisinga bimo makambo eleki et pas no ezala enseignement nzambe ateinde yo pona lobi tango komanda niveau ba papo ba komi tango kuta na makambo o esanine ezala exemple mo pona okomana niveau bango ba comité c'est-à-dire lobi nanga po ba la son na TV seke na bunginzela kaka ndenge na sala nzambe na bosolo boy na kondimate na salir komba Yesu o pona biloko mokili aussi le tanyoso tout ekoleka mais oyo koleka te zaka bokonza likolo kasi ebongo makambo yo bandeko na yo basana nzambe ba prophète bandeko no ba ko salaka prophète Deniles makambo ako salaka alobi ke pétage sur pétage siko côté na yo ako salaka makamabe ako lobaka mabe ko créer bato ba conflit makamabe kaka ye et pas na yo oko mona ndenge nini bon ngai nsona na loba ako fingisa bino ou bien ako tombola ka bino bon na part na ngai e na koloba romem sibiso to juger basalité Deniles wana même na benge Deniles pas na ngai na koza même koko na ye na makambo o pourtant Deniles sa le kana te voter abatu nzondo wa ngai na bandi vie chrétien sika makiona yo pe obetera pe makiona mi na bandi vie chrétien s'il te plaît ndeko to ke malem na bandi vie chrétien sika à l'époque siko tango siko na ko mona makapo azaki pena idole onanda ko sepela na ye bon tango na ko mona makambo eza koleka yango ngai lelo idole na ngai ko maka Yesu na boya kozwa idole ya bato po na bato ba décevoir biso bato bazo ko so son mais so na ji idole na ngai lokola Yesu Masia c'est que na ko tira ko sa bato sonité na ko sa pe Yesu sonité pourquoi Yesu oksa ki bato sonité so ki ngai idole na ngai kozala Yesu c'est que bato pe bako ka sonité na nzela na ba mona mutaka na ngai na nzela te pourquoi Yesu la sebe mutakala na ete komanga la sat mutakala komala ki oleka na nzela nando finga ba pasteur mususu obibe zo ko banana cho juge pona o juger basal na nzambe c'est que ngane na zabona na droit même à juger prophète Deniles cité wana zaka nzambe moto ayebi o ngana kolobaka ka nzambe asunga ye po biso otoza ba fort ba bito supporter ba faible donc nzamba soutenir ye penza encore une fois de plus alongola na faiblesse o azana ngo pour le moment nzamba pese makasi azalaka nango liboso azongela nzela na nzambe afin que Moussa na nzambe kende sou liboso kasi bongo akopesa ebe makasi ndenge nini yesi déjà bungi benzela bon abungi nanu nzela te parce que bibeza koloba na biso elanga eza munene basali bazate
toza na kati ya course te moto tokima na kati ya course babi soki okwei kotikala na te tantôt moto kobima le premier na course c'est que telema zo lisusu makasi continuer course pour course no insilité aza papa na ngai na respectaka ye beaucoup tant na mona na Brazza pasteur Narcisse wa salamu nene na Brazzaville ndima c'est que na croyaka na papa au Deniles mais papa course eza molai atokoi na nzela popola makolo telema landa tantôt moto kobima premier na course o potebite nini oyo za koya devant o nzamba bongusi pona yo nyoso tu otozala lokwa ba facilité e kolinga malokolo etoko baboka ngona moto mais oyo c'est important to luka nombo konza nzambe to tika ko laksa bato obiso toza po esa laksa biso o ya latakate alaksa biso ba compte bancaire na zalaka na ngote alaksa biso kaka vie éternelle yango ngai pe na onsenga na lokola papa na ngai naza mona no na respecta ko makas papa pardon zonga na nzela ya nzambe za lokola Jean lakisa bana agneau kolakisa biso bilamba te kolakisa biso ozo lakisa biso wana te po ekosera biso ne loko moko te mais oyo important lakisa biso agneau po agneau nde moto yaki pona kobikisa batu na se na moy merci papa na ngai. Merci beaucoup bandeko beaucoup landa biso manaka na biso komi na suka boki ndenge prophète ndenga pesi papa na ye prophète Deniles si conseil prophète Deniles pesi zo landa ngai mwana lobi mwana na ya lobi zonga bena na angele zonga bena nzela o sali mwa ko bunga mwa moke zonga bena nzela merci partout ndenge bo landi biso bozu merci na maman Minoverdos merci na maman Nadia la chinoise merci beaucoup merci na bino nyoto bozo landa manaka obolanda manaka oyo tozaki na wenza 6 na wenza 6 to kuti prophète a be kote ya tozi prophète pe to prophète to yambi prophète mbala moko kimia etika na mabota na bino bye. Na vinanga na sikaka soki na sepelisio papa ye na vinanga na lelaka soki na triste o papa ye na vinanga na yokaka bien soki ozinga dans tes bras ministère oyo sans présence no tina nango eza te Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, lele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, lele mabondela.